Balobia, bon zappé dit. Il y a Bino Angoyo, de Mbanza London TV. Balobi, le meilleur site internet où la vérité. Oui, quand tu as une source d'information, sport, d'information politique, d'information musique, d'information, surtout. Na de Mbanza London TV botika bablo kwa nyo surtout botala kaka de Mbanza London TV avec Debrino original. De Mbanza London TV avec Debrino original. Ouais, salut naba téléspectateurs nyo surtout il y a 2000. Alors pendant si j'ai mon koboye où ils savent ya pasi ko landango to ko bango parce que c'est toute la première fois makamba boye esa la mboka na biso RDC. Ou soit ba congolais ba sala iloko ya boye depuis ma campagne YouTube et banda Sarato la a riposté mais azalaki plus condamné bon toki ko kende tozonga Sarato la zali vraiment populaire bon sans exclure bien monsieur soupé oui ba ça ba ceinture na ma case tout ça mais Sarato la vraiment azali na niveau moko ya likolo. Alors nini uto leka première congolaise ou première youtubeuse mais chroniqueuse au niveau RDC a pratiqué acte oyo ils allaient inacceptable partout à moins que Moutouana Zala Moutmoro Boye a encouragé les mâles ou soit à sa Moutmoro Boye a soit bakou et belé na vie par rapport il y a ndeng bandai ko yibaye ba vidéo ba audio na chaîne ya YouTube kasi ezali kamo ezali ya sika na mboka ya biso Congo no iska ko salamate alors yango wana izoloba ma partout pe ezali condamné ni auto leka Sarato lana Yvette Kalombo bayo kana raté ça fait déjà longtemps biso moto yebi o Sara lobi que non a solitara Yvette cité batikala jamais ko vendre place moko ba sur le temps que ba ami. Mais Yvette Kalombo a sengaki aide ou bien soutien pas à Sarato la a refusaki yango ezali fruit oye boti makambo nyonso tout na côté Yvette alobi que non na musala ya salaka ya YouTube abizali facilité koluka ba star lokola ba wera lokola ba héritier lokola ba kofi pour participer na émission abezali pasi donc a gaspiaka mbongo a gaspiaka temps pe gaspiaka énergie belé pour aluka ba star comme ça pour naba passer na ba émission alobi ki ezali dignité que muta souffrir na été directement a kende kozwa ba vidéo ya moneli pasi donc o Yvette Kalomba moneli li pasi mutu moka ba binda le néant azu ba vidéo ango et puis na ba plusieurs reprises ba vidéo oyo kutu ba yibi pa na ye et beta ka ba view moko boyi considérable alobi ke yango a sepela kilo kona te avanda analyser alobi ke non a tinda copyright donc droit d'auteur. Allez, à partir de droit d'auteur wana oyo okokomela YouTube a analysé ango YouTube a rotinda avertissement na ba oba ebité YouTube a rotinda avertissement je pense 2 ou 3 fois comme ça na mutu oyo azali cible donc na mutu oyo ayibio babilo koana a cause avertissement je pense que komela une semaine avertissement na avertissement rotinda la yo so cause na elo kwa mutu wana o milongo leli tant YouTube a koya pona ko effacer a komona ki elo ko nese longo déjà ezate a kotika donc l'histoire se répète ndemo esalamaki na mboka ya Egypte tango ange de la mort a mona ki pona boma bana nyoso to liboso o babotamaki na sol égyptien Josué azwaki initiative a pakola ki makila na ba porte ya bana nyoso tu oyo ya Israël ou bazalaki kuna po babika do ba porte nyoso to israélite ezalaki na epakola mi ya makila po tango ange de la mort akoya akuta
signe wana akoka kobomate baye oyo ya ye. Donc l'histoire se répète, la même chose oyo et salamaka pa ya YouTube. Soki au respecter avertissement wana au kubika. Au cas contraire, la possibilité zali moins mingi. Vidéo qui kolongwa, mais majorité baka ezalaki ba bloquer nde ba chaîne. Nasi ba image ou ya ko bloquer ba chaîne bo monangwa. Alors ils a passé pemawa. Sikoyo nde salmaki bongo donc selon Sarato la lobiki yete mutu abandaki en parce que tango salami bongo Sarato la lobiki aza manager na ye niveau ya poto parce que photo ebano eloko moko YouTube ezali réseau eza makasi eza monene eza plateforme ezali presque na monde entier abi monde entier mais presque parce que eza ba mboka mususu le ba Corée du Nord ba YouTube esala raté donc presque monde entier bah ça est là YouTube. Ouais donc presque monde entier YouTube et fonctionnaka. Mais ils ont eloko moko oyo biso photo yeba. Bamboka nyoso te ba signer contrat na Google par exemple. Donc établissement ya YouTube na kati bamboka ezali na bamboka nyoso te. Par exemple na Angola na RDC bamboka izamwa mingi soki mutu azo sala musala na YouTube tango YouTube a retourna mboka oyo mutu azali pour na moyen de paiement eza bamboka ebele ezalaka te na ba option ya YouTube de photo ebele omoko bamboka ebele ezalaka te lokola RDC lokola Angola bamboka oyo eza proche na yebi même soupe eza te D'abord lokola ba Botswana ba Afrique du Sud eza mwa mingi ba Namibie eza na kati ya lien na liste ya YouTube pardon. OK, soki mutu na kati ya Afrique du Sud par exemple la sali chaîne na YouTube tango akukokisa ba caractère nyonso tout pour na chaîne za la monétiser akuzambo on est directement à partir ya YouTube. Donc on a site aux Hollande. Azambon direct sur YouTube au foot aïe. Par exemple, $100, mbongo kwa mobimba, yé à $800 na yé abimisi. Et ça, exemple na PC. So YouTube au foot aïe, $200, $300, à mbongo na yé, ndenge et longobani. Mais na mboka loko la RDC, na tse RDC pour mboka na biso, et ça passe. Un YouTuber, ou soit chroniqueur, a une chaîne YouTube. A fonction de YouTube a kokisi ba critère nyonso tu ya monétisation tango ko fina ou bien tango ko kota na liste pour monétiser chaîne na ye liste RDC ko bimate donc tous alaka obligé ya ko luka manager ou soit mutu moko ya sûr ou azali banda ya mboka da mboka oyo neti Angleterre, Allemagne, France par exemple, Belgique bamboka tous alaka mingi mutu aza kuna yende azwa initiative yako zwa par exemple carte Visa ou soit Mastercard donc vous avez carte ya début bete ya crédit a fongoli ici compte directement lié na YouTube sur azumbongo par exemple $100 quand on converse na compte wana et kobima $100 et vous m'a complet alors yoza na carte ya Congo ou $100 mobimba te pour iske mbongo wana yo te ndi mutu fongoli si compte mutu azolandela yo makambo ya chaîne na yo aza yuma na yo te aza mobobe na yo te donc ozali obligé boyokana ndi boyokani donc bosala partage ya mbongo wana donc peut-être na $100 wana yo na Congo msu okozwa msusu $60 to pe $50 ça dépend ndenge boko yokana alors mbongo ediminaka ya moni souvent tokutana na babiloko mingi ebele obakenda libana mboka nde bango ba bénéficiaire makasi alors manager ya Sarato la tozongeli na place wana à partir ya poto a remarqué ba avertissement a bengi Sarato banzo solo la résultat bon neti Sarato la lobby qui va pesi ba avertissement pona soi-disant ba vidéo o iznakata chaîne na ye mingi
avion par-ci par-là. Et parmi les vidéos, ils ont la chaîne naïe, ils allaient à Yvette Kalombo. Donc, net Yvette a Tindi. Copyright, donc droit d'auteur. Donc, à protéger les vidéos naïe, les vidéos à Salaka. Donc, union, surtout à Zan Bilo qu'on a été, à Zubilo qu'on a été, à cible. Donc, tant que ça m'a partout. Et qu'on a place bilo qu'on a ezali. Alors, au coup, on a libabé, bazuye, bloqué chaîne. Puis, bakangi sur quoi ya monétisation. Surtout pour la vidéo wana. Ça toi en moni bongo, alobi que non. Et ti kalara boité. Na ko souffrir ngamorote. Bako bakanga na ekuluzi na facilité boité. Parce que c'est loko au biso tout au salaka. Et c'est loko biso nyo tout au mesana ko sala na sol na biso congolais. Et c'est difficile. Moutou a vu vidéo na kati ya Congo par exemple a tina chaîne naie moins de 10 chaînes ba yi ba vidéo wana te. Donc ils allaient plus de 10 chaînes au ba ko yi ba vidéo wana 10 15 20 donc quand même sous des centaines ba ko yi ba ndambu. Et puis parmi batu oyo ba yi ba ka blo na bango mingi Sarato la lobby qui a parmi batu oyo ba chaîne belé ba enviaka ba zo ba vidéo na kati wana y compris Karine Mokonzi na grâce temo bango pe ba zo ba biloko na yi mais malgré bâtiment de paroles malgré ba dispute malgré kuna koka na bango te wana malgré na ba diversité ndenge na ndenge mais Sarato la lobby qui n'a tikala jamais ni kutu ko kanisa que un jour natin de la muninga copyright pour na bibisele cop parce que YouTube oyo eza eloko oyo to message nango etake loko la cop ndenge batu kinga oteka mapa na coin ndenge batu basala ba taxi ndenge batu ba biloko batu lokola ba porteur ndenge moko pe batu bazo survivre na YouTube. YouTube, oui, bien sûr, peut s'arrambon. Mais toi, quand tu as raté, que la vidéo n'y surtout, ou bien nombre de vues n'y surtout, et ça, na katia, ba chaîne abisso, ils ont monétisé. Parce que, réalité, vraiment, il y a YouTube, mes chers, non, qu'on s'abîme noter, ils ont passé, il y a quoi, bango, to calculer en 100%. Bah, qu'on s'abîme noter, ils ont passé. Donc, bah calculer à YouTube, et ça va calculer, il y a ba YouTuber te. Donc, YouTube a une à ça, bah calcul naï. Par exemple, au ta vidéo moko boy, et BTM sous 1M. Donc, ça veut dire que 1 million par exemple. Et BT 1 million, on appelle ça exemple. Vidéo BT 1 million, quand on a un compte boy, $1000. Ils ont exemple pour maman, on a cet exemple. 1 million de views, tombe sur $1000. Moussou ça les vidéos. Et bien 2 500 000. 2 millions, yo ça qui a 1 million. Nous n'avons pas 2 500 000. Donc la vidéo et il y a Mouninga Moussou c'est comme 2 500 000. Yo na 1 million on a peut-être aux $1000 mais moninga vidéo ne beti 2 500 000 à sous $400. Oui, c'est la réalité. C'est la réalité. Un exemple. Et ça la mabongo. Oko funda pa nani, oko lila pa nani. Calcul à YouTube, et ça calcul ya batouté. Calcul à YouTube, et ça calcul na biso batouté. Et ça loko la calcul à Nzambe, et ça biso batouté. Alors, tant aux hommes na muninga ba view ebele, maman papa kolandati. O batem na senango, o ebité. Mbongo bazo futela ye. Peut-être ça mukie ya mukie par rapport ya yo beta na yo msuka ba 5K, ba 6K. Peut-être o ayo leki. Alors, totika ko envier le nombre de views. Oui, il y a les facteurs. Normalement, il faut pas la vidéo na yo sur poster. Mais en gros, tes ali kolakisa ke muta komi millionnaire to muta voix mi.
Pour actuer salami entre Yvette et Kalombo na Sarah. Bon, entre les deux, na ou condamné Mouningate parce que Yvette ils ont droit na ye. Parce que mon union surtout oyo a fond la YouTube. Tout a signé contre YouTube. Ils ont des règles. Ils ont des règles à respecter oyo kolo chaîne au Kolanda. Pezali na ba règle oyo yo muntu okoki ko conditionner. Donc ils ont été imposé non. Oui ko condition, c'est-à-dire que YouTube a fait sa possibilité wana a fongola moi ba quelque ba page pona makambo wana na kati ya YouTube. Comme ça, au remplir yango soki omoni nécessaire. Tout le monde yango za nécessité pour na yo. Au koki ko remplir ba formulaire oignon surtout. Que non, ngai na sa droit d'auteur. Ezelo kwa sikate mutu nyon surtout ayebelo kwa na kati ya YouTube. Au moins que au fonga YouTube na lo yenge. Ou soit au fongoli ka YouTube pour na ozana YouTube RT mais Olanda msusu ba émission locale en chaîne abiso, ozala abonné à DML TV. Original. Oui, ils ont la possibilité. Quand si on a un niveau qui Yvette Kalombo a tes droit d'auteur, donc c'est dit copyright, pona, aïe bien, aïe qui ont très bien qui copyright na tiwana, ils allaient dangereux pour na moninga. Et le kono est salama na Congo te. Ngana ineng to so la rate boy, mais ali musala utole la rambongo. Et que vous allez bien na lukaba intermédiaire. Vous comprenez? Parce que selon Yvette alobi ki ye a te copyright wana te pona kukanga chaîne ya Sarah non. Abi ki ya ti ango en général pona ko protéger ba vidéo na ye. Mais la chose est claire. Sarah tola atela mamakasi. Na ki jamais comme mbondo, mais c'est impossible Yvette Kalombo alanda Sarah tola te. Impossible. Impossible Yvette Kalombo atala nombre de visualisations te, nombre de views te na chaîne ya Saratola. Impossible à mon ate ki ba live ou bete ba live oyo Saratola salaka. À mon nombre de bateaux bazotala makambo yo Sarazo sala en direct. Donc c'est impossible. PV versa ndemo pena Saratola impossible à makambo ya Yvette te. Donc c'est à dire qu'Yvette a qui ont très bien les camboiseaux sales. Na côté les saraté mais ils a bongo, ils a règle, a qui ont très bien les camboiseaux sales. Ils a droit nangai, il y a ko senga copyright, il y a ko protéger babilo ko nangai, ou ko respecter angote, aza la bloquer, patati patata. Mais ils a bien parce que mutunio sauter azora temps, il y a contrôler email naï par exemple. Ko contrôler boîte email Mounio sauté. Puis Mounio sauté activa email directement lié à téléphone. Pour aller bakino avertissement isaboui. Pour avoir pour le YouTube, il faut un email. Mais même puis bazaba email les a bloqué, mais sous bazaba email abou ça va code bandaka là. Bah c'est là YouTube pour saler là. Et ça la mara trop. Na kuta ba situation on peut ba libérer. Mais ngeza la bien au vendre moninga ou bete lukabatu tinda. Que Sarah n'a pas sur une semaine. Luka o s'écarte na biloko na ngani onso longo biloko na ngani onso tout. Comme ça, na luka moyen à protéger ba biloko nanga. Vous comprenez? Ingezala na facilité pour na moninga akwa ko subir ba conséquences graves. Bon, yemo pe Sarah to la paix à considérer mon moko alobi ki oui, il va être na droit na ya sala bongo. Mais ali qui mouté à ma bé po il va être mutabandi mamba YouTube yete mutabandi cause la chroniqueuse yete mutu chaîne na ye etala ma mingi ba chaîne surtout ya RDC yete mutu chaîne na ye entre 10 chaînes ya RDC etala ma makasi yete chaîne na ye ezali chaîne ya journalisme mete ya chronique etala ma makasi na RDC ezapa pas 10 chaînes té oui. Mais quand même, ça n'a pas tout balandaka et tout ça. Et puis les mêmes bateaux balandaka Saratola, puis les mêmes bateaux balandaka Yvette. Ils ont été locaux à faire et fali. Bateau na faire, bakika na faire, ou banda fali, bakika na fali non. Mais tout ils ont la bonté. Na la dit kambo Sarah lobby. Tant aussi Sarah lobby, na quel kambo Yvette à lobby. Na quel pas à Karine, na quel pas à Grâce. Ils ont la bonté bateau vivre.
Alors Sarato la asiliki makasi pe ya biso ba révélation mususu lobiki il est à critiquer trop alobaki ye Sarah abimana papa na ye Sarah pe ndenge mo pa lobiki Yvette aza lesbienne donc azali des cas asalaka vie aza mwana mwasi akusha pe susu na bana basi aza mwana mwasi akusha pe na bana mibali que révélation bimi yango oyo tolobela mingi te mais moi flash oyo et bimi par rapport à bakanda tout échange de paroles oyo ezali ça to la lobby ki ye azora su mbongo te na YouTube pour na ba dénonce oyo ba salaki et pas ya Yvette na groupe na nyonso. Alors bandeko totika malamu bosabona na chaîne oyo peut-être beaucoup kama ndeni bomoni vidéo te na kata chaîne oboki kara audio bolimbisa biso to sala tout to satisfaire bana biso nyonso tu ya 2000 TV original awa ekomi boy eza risque makasi pour ba chaîne ebele ya biso mo beto komi kobanga kotsatsa ba biloko ya bato otielo nga mutu boye a réclamer longi na ye ndane ko kosola uzi photo na ye anda ko kosola otie o anda ko kosola droit d'auteur basi video ni wana balongoli yango ou bien te bazu chaîne na yo bakangi to komi kobanga banga mais bo banga te 2000 TV azana chaîne oito bando tsa babilo onyoso wando olanda parti akuna donc so to beti li solo to pesi référence automatiquement to tika vraiment lien likolo ya ba vidéo de ba vidéo nyoso ndo sala to no tsa ba lien oyo ko sala ki emema ba téléspectateur na biso na ba chaîne pour botala ba vidéo to bolanda likambango à partir ya kuna na sezala bien makasi a to rotsati to rotsa on les sauter pour éviter que les malheurs puissent nous arriver. Vous s'abonner, vous partager. Calamité vous aura surprise. Vous aura surprise à bien. Vous avez toujours un biseau. Nzambe ya bate là. Na ba onyo surtout bazan ba chaîne na YouTube na PCP conseil. Batan oyo il faut bo éviter. Congo ezala bongo. Eloko asika ebimate. Eloko soke ye et aussi la lisouté. Ndenge Yvette abandi likambo oyo. Après Sarato la alandi. Marie va condamner qui est. Mais à la deuxième personne ça le Congo. Selon ndenge ba témoignage pesami, Sarato la deuxième personne, la première personne té. Donc première personne c'est livre Yvette. To éviter kozwa ba vidéo ya batu, ba photo ya batu, surtout ba audio. Surtout ba audio. Koutsa na ba chaîne na biso. Zambate là. Tout le monde na prochain numéro. Balobi hein. Bon zappé dit. Il y a bino ngoyo de Mbanza London TV. Balobi le meilleur site internet aux le la vérité. Oui, quand la source d'information sport, d'information politique, d'information musique, d'information surtout na de Mbanza London TV. Botika bablo voilà surtout botala kaka de Mbanza London TV avec des Brino original. De Mbanza London TV avec des Brino original.